la lumière soit. Un certain soleil sorti des dieux, et laissez soleil qui n'a pas été éclairé, viens éclairer toute mon âme. De Dieu, et que laisse soleil qui n'a pas été éclairé, viens éclairer tout. Notre Dieu vous bénisse tous. Pour la vision, Jésus Christ a femme de Vinignoso. Amen. C'est le temps de commencer le culte de ce soir. C'est le temps favorable que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné une journée qui est une journée bonne. C'est pourquoi tous les vivants, nous devons les louer et le glorifier. Tout ce qu'il fait au milieu de son peuple, c'est là et pour sa gloire. Il est 18h juste. C'est le temps où nous devons louer notre Dieu. Car la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et notre visiteur, le pasteur Jaime, est déjà là. Et nous allons seulement préparer le terrain afin qu'il puisse nous parler de la part du Seigneur. Notre présence témoigne que le Seigneur notre Dieu est bon. Amen. Nous allons chanter et c'est là pour la gloire de notre Dieu. parole infaillible
qui est le message du temps de la fin. Et c'est là toute sa vie. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et pendant ce temps, nous allons nous souvenir de tous nos bien-aimés qui sont ici. Même ceux qui ne sont pas avec nous, nous ne savons pas quel empêchement ils ont. Les autres sont encore en cours de route. Mais nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Abraham, notre père dans la foi, il s'est souvenu de son frère Lot. Nous aussi, nous devons avoir une pensée pièce pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Prions tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Zambe tata obolingo tozali kosanzola kombo na yo ya moteya yemamanso yo kosalela baole na yo pambola Israele libota na yo pambola baseli na Nzambe awa na Congo na Afrique kuna na Oceanie na Europe sekolo zala na bango yo oyebi moko na oyo ezali na kati na motema na ye zala kuba mpona moko na biso zala kati na biso po biso tozali baya na yo tu es alpha et l'oméga. Bénis tous mes bien-aimés qui sont péchés, même ceux qui sont encore malades. Mais toi tu es un Dieu qui écoute les prières. Nous remettons ce qui est dans tes saintes mains, qui termine jusqu'à la fin. Et c'est là dans le nom qui est au-dessus de ton nom. Afin que le Seigneur Jésus-Christ règne dans le cœur de tout un chacun. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous sommes debout, nous allons lire une portion de l'Écriture. Et après cela, la sœur Chanda va chanter un cantique. S'il y a encore du temps, nous allons aussi chanter le cantique et le prédicateur, frère Jean-Jacques. Nous lisons dans Psaume Dieu est et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Que le Seigneur notre Dieu bénisse la parole de ce soir. Nous allons chanter dans la langue du Kassai. Bolingo ezali kokanisela muntu babete. Bolingo ezali komikumisa te. Bolingo ezali kuyokela baninga lukunya te.
Ataye au lobby na bonyos. Aussi ici ma prophétie. Mais ceux qui n'ont pas été dans le boulot, vous allez voir, il n'y a pas. Andé aye musu qui sont dans le frein aye, on a les bons samaritains. Vous voyez, les bons samaritains, oyo, zalaki, pour aye kukutana na moto babeta kina babriga, oui, sur la carte de la Bible, qu'on a baoué vérité sur carte de la mokuse. Akutani na moto zalaki, ba kangi na babandi, ba nyokoli na zela, sikoyo, babeti, basukisiye, ye alokotiye, apangusiye, abongisiye, andemiye tine sikoyo, akoki comprendre pour te battre les bapotes la ye. Yamwana abeti le frère wana woyoki Samaria, yamwana atalaki, woyebisa biso na monoko wana. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous avons lu dans Psaume chapitre 50. Notre Dieu est celui qui parle. Et il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Job 33, 14. Notre Dieu, soit il parle par sa propre parole, comme vous allez écouter le prophète de Dieu qui va monter ici, et il va parler de la part du Seigneur. Ne soyez pas bouleversés. Le prophète de notre âge, William Branham, il dit ceci. En anglais, un prédicateur signifie un prophète. Tout prédicateur, c'est un prophète. C'est pourquoi j'ai dit qu'après cela, le frère, le prophète Jean-Aimé va monter et il va parler de la part du Seigneur. Prophète Jean-Aimé, quand le Seigneur parle, sa propre voix nous donne la vie. Quand le Seigneur parle, sa propre voix nous donne une bonne santé. Si on était perdu, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est cette même parole qui vous ramène. Et dans cet âge ici, Dieu nous a envoyé un message qui est un message de rassemblement qui nous prépare à ce que nous puissions être enlevés ces jours-là. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Comme il avait parlé dans cet âge ici, l'âge d'Éphèse, il a parlé avec Paul. Paul était un homme de cette terre. Comme vous voyez notre bien-aimé, il a été né par un papa et une maman. Bien-aimé, tout le long de ce mois de mars, nous parlions de la femme. Et nous disons ceci, nous tous nous sommes femmes du Seigneur Jésus. Et nous pensons que ce jour-là, quand il viendra, il est celui qui va nous accueillir dans le ciel. Comme il avait parlé à Paul, écoutez la réponse de Paul. Puisqu'il est celui qui a entendu une voix qui l'appelait. Paul, pourquoi seul
pourquoi me persécutes-tu? Saul, pour les millions, vous allez connaître pour la Écoutez la réponse de Saul. Au cas, et ami à Saul. Qui es-tu, toi, Seigneur, que je persécute? Et la foi lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es en train de persécuter l'œuvre du Seigneur? Si c'est ainsi, reviens au Seigneur Jésus, il est celui qui nous aime. Amen. Donc, le départ secret et soudain de l'Église, à la page 13, je vais lire le paragraphe 79. Dieu ne laissera pas son Église excitée trop longtemps dans ces conditions. Nzambe akotika eklezia na ye kozala na lolenge oyo tango molayi te. Et ce monde est corrompu. Mokili oyo esebeli. La politique est corrompue. L'église est corrompue. C'est dont nous avons besoin pour faire plus à ce propos. C'est que des gens qui craignent Dieu s'assemblent et invoquent le nom du Seigneur. Nous pouvons dire Amen au Seigneur. Amen. Le prophète a dit ceci. Ce qu'il fait dans l'église aujourd'hui, que tout le monde puisse s'unir, s'assembler, et qu'ils puissent ensemble évoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est ce que le Branham Tabernacle devrait faire. Amen. Nous allons écouter notre bien-aimé. Il va nous parler afin que nous puissions nous unir et nous rassembler. Car nous savons que le Seigneur vient bientôt. Et le paragraphe 81, il dit ceci. C'est dont nous avons besoin. Ce sont des prédicateurs à l'ancien monde. Envoyés par Dieu, mais du ciel. C'est pourquoi nous disons, notre Dieu est celui qui nous aime, il est celui qui nous a élus, et avant la fondation du monde. Les prédicateurs qui diront la vérité sans regarder qui s'ablesse, c'est comme Jean qui disait, la cognée est mise à la racine de l'arbre, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans cette condition méchante où nous vivons, nous avons besoin de tels prédicateurs, de tels prophètes qui bombarderont et utiliseront les jugements de Dieu comme munition pour mettre cela en pièces. Et au paragraphe 92, que vous aimez le prophète, il dit ceci. Oh, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'était l'appel. Mais le Seigneur sait qu'il fait aujourd'hui. Dans le message
Et il m'a annoncé qu'il avait un voyage pour venir ici. Mais on n'a rien parlé de l'église. Même quand il est venu aujourd'hui. Quand il est arrivé ici à quelle heure? Mais le prédicateur est venu ici à 15 heures. Il était déjà ici. Et quand il est arrivé ici, je l'ai trouvé en train de siester un peu. Et quand il m'a vu, nous sommes seulement salués et nous ne sommes pas parlé. Comme le Seigneur est celui qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il est celui qui a parlé avec lui là où il était en Angleterre. Pour ce qui se passe ici, au nom du Seigneur Jésus, moi je ne lui ai pas dit ce qui se passe ici. Il m'a dit que pasteur, le Seigneur, quand on priait, le Seigneur nous a dit, nous a parlé de votre église. C'est pourquoi il est venu. Nous avons donné les citations du prophète afin qu'il soit libre, apaisé, puisque le prophète dit, nous voulons oui. Bien-aimé, quand tu montes vers la chair, que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Nous avons lu hier dans l'église ici, toujours dans le même sermon, le prophète dit ceci. Dans l'église locale, il a mis une personne. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui contrôle tout le monde. Et le Saint-Esprit, c'est que le prophète dit, le Saint-Esprit voit ton cœur et il prend tout ce que tu fais et il ramène ça au Seigneur. Soit il va encore de l'autre côté et il parle avec les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous chantons seulement un cantique.
afin qu'il puisse monter et parler de la part de son Père qui est des armées. Amen. Nous sommes dans la joie d'écouter la parole. Mutindu benu bandaka tuza tension na zolo nzambe atinga shukuru otea bandi metina byaka mukwisa na kulomba awa zako pia ndabu betu bana kusambia na hizo o biso ya 0 na sami betu kesa milaka na munga ya 0 na 10 leo tukina 3 madanga betu kumaka tina munga ya 3 ya suba nzambe kwa mingi ila kifoleka na ndaku wana yote mambo mingi ke bandaka kaka na kati ya hizo bazake mwana ngabota maki bana kaka mwana mungu kutukaka akaka tikimo kwa nagite hapa ndaka na tikili moshi kwa ndi ngaka yo bandaka ve akota makinengo wana kutukaka mtindu ina baiba sala operation yolo mpaka kwa basura yanji ngaka kana dizi ya bonda kona ite munge bandaka bina mpusa ya kusambia sambu na yanji ve moshi na mega bonda kona kaka ngetu na mungu pesa bilaka sambu na yanji endu tunako prier lungu moshi betu bandaka kusambia omushanza bekitinanda amene pakola mianzambi kukulumukaka ikia bebi na bonda kona zambi kutubaka musambira samu na mwana ina kuna mwana wana musambira samu na mwana mwana wana eski na ye ekitia na mutundu na mwana ina kwa maji na yeye kukulumukaka na yeye ye kama ndio bana kusambira jaka ndiye ala tenga ekizi na bino zambi kusonsaka munuzo zambi na beno ya bina kinde kuna zambi kutubaka mukuisa hawa na kutea hawa mukuisa kulomba hawa akukabula bana hii katangani yani katangula bana nini kile ya kutangama wala zibo na ona mai zake yule mtu baka ndiye kile ya kusala kile ve na kutitike mufutaka tike kwa mama mtu muidika kama munyoso haina komba mekuisa sambu na mitumba amen amen kitu na victoire belle na lungu elonga ona dimani nzambe awabino bena mwana lumingu mutindu zambi takulusa beno bene kushanje lushingo ya bantu mingi yotabaluka aveke je kima kwa ici kwa nzambe kwa tinai hawa kwa moko na force yote mo pembo mo shungele na ngolo wake batu mingi ola telefoni mingi bota kangula na lumingo kuna lelota ezate mutindu bubu tamu kele mingi ve bandaki ke sanzune utatuba ba minute 15 ba 13 ndaku bero tafutuka na balizo mungu na kutinda kitu kwa pastor mbashi mutatinda kama message na pastor sa la kimani asa kawana kama na kokatu na lumingo hata sala mtindo ke sadaka ina za mulai sambu mambo mtakanda anda na lumingo demona utikala demo na ina atapika hawa na kachoyo ila kile soroka awala yani talala ve yani takuisa yani moshi na kutuba mambo na yani nzambe so azania nguya amen amen ni pastor tunamwona moga hapa basi mubadi takuisa kishika mungu bandaka hata baba ndambo ya kima sambu na lumingo kwa na moka hata beta bana tena kokaka na betu bashika na nyuma ya ngunga ndamulai mambo ya malongi tabana ndamini pesa ngata mutazona pesa mu ntango naloba mingi na application tuba mingi na materia deliverance. Ça veut dire la délivrance. Amen. Amen. Ok. Nous t'avons compris ça. Yamasonga betu tanga nzinga ya Zambi. Ndana kise moko Nzambe. Tengana mtema wapi ndai. Akele mungena mpaki mosha ngetu Nzambe kutula kama nzima. Je, agemika kuliko na hii. Zambi kunataka karibu kisangu na yangu. Malumingi yao. Wewe bana kusabila Zambi. Unatina nani? Zambi kusumsaka Mungu kwa kile ina. Asuma kama Mungu mobate live. Mama pasteur live. Mwana muno utansi live. Asumsaka Mungu kwa kile. Kwa kile chini. Na lumingu ngeta baka karibu kinageni na. Amen.
Mungezo na kima kushimba mungu ve. Ata mputu kushimba mungu ve. Ata mbongo leo kushimba mungu ve. Mulu mfana na $1000 awa. Kana zambi kusoma mpesa na pate mochi. Mutakuisa mpesa mkwenda. Na ligete leza na somi mbongo ekanangate mbongo kushimba mungu ve ope kanangate putu kushimba mungu ve sale kanangate kisalu bi kushimba mungu ve tinga na États-Unis kabota na États-Unis mutitike mutafuta tike akei mutakwenda ngembo na nzambe wana mutasowa nzambe ina mufutuka donc nzambe bila lake fait voyager moi si on a poto kanzambe somsa mungu kwenda na kenzo na ina kosala yango kande konangate ataka ne panga mungu ve famila ngaba ininga ataki kuta mungu kwa ina muno wale tanga ite parce que poete basali ya nzambe da conduit par l'esprit basali ya nzambe etambulaka na Père Santo amen amen. Voilà comme la bino ça nous s'appelle beno kama na Hébreux chapitre 11 beki tatanga baebelo na nzira ya 10 moshi na moshi. Des choses qu'on espère, une démonstration et celle qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. À la fois que vous reconnaissez, le monde a été formé par la parole. C'est par la foi que Abel a offert à Dieu une sacrifice plus excellente que celui de Caïn. Il fut déclaré juste. Dieu approuvant son offrande et c'est par elle qu'il parle encore. Donc c'est matondo et banayo Pamola Pasteur Simon, Sampula Mbateli Simon, Pamola Mwashinaye, Sampula Ketoyandi, Pamola Banaye, Sampula Banayandi, Pamola Se, Mokola Mokola, Sampula Pangi Moshi Moshi Aketo, Pamola Frère Mokola Sika Oyo, Pangi Moshi Moshi Apakala, Pamola Mwana Mokola Sika Oyo, Sampula Mwana Moshi Moshi Sika Oyo, Sampula Quartier Viva, Pamola Mboka Oyo, Sampula Bibona Yali, Lobiko na yo ezala kati na mboka oyo. Bikande lubulu kunange kuvanda na Bwana yai. Beba konja mboka. Sampula bipa mfumu ya Bwana. Na kombo na Kristo. Na jina ya mfumu Yesu. Amen. Amen. Weko vanda. Bendo lunga na kuvanda. Beta kuba na 10-20 minutes. So kena biso kanda bendo takwenda kabendo. Titre nanga ezali. Ok. La clé pour la porte. Amen. Maman a dit que mon ami Zali, Fongola, pour écouter. La moto, Yekolango, dimanche prochain. Yoina, bête dans le mou, dans le domingue, il y a quelque chose. Fongola, pour la porte. Ah, Zabi, Zamura Kelo. Amen. Amen. Banda kunyosa bafongola. Banzo nyoso ke banda kama sabi na yo. Ndaka paze fongola ya wana bati. Ah, nanza mkenge mbenge mwana sabi yo na kelo. Kwa de ndope za fongola. Ah, na konda nene pikero kele. Ko yoko na mwana ya fongola. Yesa mne kwanza na mwana ya sabi ino. Na ofongola ndapo. Samne kamura zo na ngele. Soko za fongola te. Ngeke na sabi ve. Ofongola ndapo ngeke kamura zo iki mutindi. Amen. Amen. Ola na fongola. Ngeke kwanza ya sabi. Pote yo ofongola na. Samunge kamura nzo. Makambo nyoto saka na njoto mambo nyoto baka saka na nito na molimo pesa ndenge mambezo yote ni mtindu moshi ndenge mwana ofongola poko tana ndako mtindu moshi keke kamuna samu yeko tana hizo nakata ndako bila bodela ni kuna chanzo bima kuja kele ndenge
biso etabia ozala fongola tangu ngekele na nsabi ya kokota fongola ezali te nsabi keleve okota olia motimu ya kokota ngeti ya bima yo keleve ndako etangani sangu nzoke ya kokanga ndenge moko mpe na nzoto na yo motimu mosi mpe na nitu na ngemo na mpeve ezali na mapamboli ebele 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 oyo ezali na fongola tangu ekepekana na nsabi ya kofongola ya kangula masampulu nyonso amen amen dimanche na lumingo ozoya na fongola ya molimo ekakusa na nsabi ya mpeve awa omifongola yo ngeke kulikangula ngemo ozolanda ngai ndeke na mono okoya na fongola ngeta kuisa na nsabi ya molimo ya mpeve okomifongola yo ngeta kulikangula ngemosi olingi ozwa mbongo ngesola kubaka mbongo ofongola ngeta kangula yo olingi nzambe apambola bana o babala ngesola nzambi kusambula bana ngekokwela ngeta kangula yo olingi yo moko obala ngekezola ngemosi ngekwela ngeta kangula olingi yo moko okende poto ngekezola ngemosi bwana mbutu ngeta kangula yo tout est possible à celui qui croit nyonso ezalaka na oyo andimi tout est possible à Dieu nyonso ezalaka malamu to ebongi mpo na nzambe oyo nga nazopesa yo fongola ntango ekepesaka nsambi dimanche yo mpe yaka na ngwawa na lumingu bwisa na nsambi na oyo okomifongola ntango ekekokangula ngemosi okofungwama yetakangulama anga na bozonga ntango mutu afutuka alingi nayoka batemonya mutu azolamuka pesa matatoli nandima ye tozali ya solo mundima nde ofandaka ya masonga nzambe nde moto atini ngai nzambi mutu netinda mono awa alobi tokende koteya l'église na ngai atubaka kwenda kulonga nazo nzambi na mono mwana ngai kuna na mwana mono ate na bino oyo talikena betu yai eza plein de sorciers yokela basoloka mingi mais bakomona moto lelo otamona tia bubu yai parce que Dieu alobaki akokangola bana na ye ntango nzambi kutubaka yandi takangula bana na yandi nani lokinga nzambe nani azali basoloka na nzambi nani kumita koyo nani azali liboso nani kufanaka na twala ozafongola ngetabaka nsambi dimanche okofungola na lumingu ngetakangula mama nzambe eza lokola miseki mamu ya nzambi kefandaka bonso na masaka me eza ya solo yo kefandaka ya masonga fongola wana nsambi yina ezali kondima yokela kundima na nge tote jelo ezali yesu masihi akela yesu kristo kondima kima ya kundima jésus na kombo na yesu okofongola eloko ngetakangula kima nyonso moto oyo esengeli amene vie especiale na mokili oyo aza te mutu kusati bana na lushingu ina ya motuya ya mboja oyo ngai nazala yango yina munu kele na yo yo koza droit ya yendi ngekele na mfuni ya kubanda na yo vie oyo ngai naza komene lushingu ya mungu ya kubaka droit ya komene yendi ngekele na mfuni ya kubanda na yo koloba te ko nakufa non kuba nde mufwa ve kosenga liwa te kulomba lufwa ve oza na droit d'abord oyo ezwi na mokili oyo makoki ya kupipe na zula peto yayi oyo ezwi na mokili oyo ngele sili na zula peto yayi apa yesa ya zwi yo na nyima yesu kwisa kubaka nge Amen. siko basi oyo ekangi yo ntango ya kisika yo bisiwange mbasi batafikisa yo awa Amen. yango nalingi dimanche boya letere zola na lumingu benu kwisa na mutindo kilonga kudia kima ve samedi so ekomi 01 banda koprie bambosi kana kuma na Israel ata samila ata china monga ya tanu nge samila dimanche kolia te na yana lumingu kudia ve kwisa tokotika bademona nyonso beta bikisa bademo ya basoloka nyonso awa ntango na kozonga na nga mutindo na ntango muda futuka nzambe nasali mosala muda tuba nzambi pesa na bisalo na nge bakabolami bana ngene baka lukuluku nzambe akomisana na mutindo na nzambi ne baka lukulu nyonso yo lingi ina nyonso nge zola atozomona ngo ndenge koya te atakeke mona mutindo takwisa ve ezapela sere nasenge eloko te ndakisa bana ketela kulobaka mungu kima ve dieu qui m'a dit nzambe nde ayebisaki ngai eloko oyo eleki eza yango te kima ye ya koluta yokele ve
Tu comprends? Exact. Yo quel fait? Dia aussi ba pe mutu. Nzambi mulungu shiba mutu. Aye avi mutuka apprécié. Apui sabaka kamioto mutuka pesa ngeke. On peut côté 10 000 $. Mutu na mulungu ana $10 000. Ça ne sert à rien. Et pour ça la taille yoko moko pété. Ya wana kubanga la yo. Yo ina kupanga na boma fe. Yo sabaka fula. Ngeba kaka msabi. Ofula. Peta kambula awa. Na mutindo ina nyoso neke sasa ngeta paka yao kundima ezali kwa loboko dokela kosa ni boko oyo yo ozakozwa loboko ya nzambe ina yeke paka kima na maboko ya nzambi bato mingi baza kondima te bantu mingi kala na kundima ve aza kondima akatiwa ne mukela na kundima aza kondima te na mutindo akela kundima ve komsu bana kilungu kaka bana atiko prier pour le monde akwenda kusambia sana mwana kendo kama tali kama talaka yendi aboneke mwana mwana aza kondima akwenda kande mwana kaka kundima ve abisi ya mwana ina foi atubane mbake kaka kundima abi brother aza kondima atubane prana mukela kundima abisi ya mwana aza kondima kaka kundima abi aza kondima mukela kundima abi bonse atubaka bombanye kendo kala mpulo kala mpuli ya siko lobana mwekende bwe sikuba na mpuli kwenda mtindi ya ekende bwe lokwenda jaka mtindi ya ekende bwe lokwenda ntona Esoma bwe. lokutuka na nyima lokwenda abi atubaka Abraham waliza materiel yila kela bisadi babima ya mabondo yonu kusalama ve ezina mutu mote mukira bakela mtu maji ve alungu sala yo bali po Brand tubaka oh kilo bakoza kwenye katu ba ngekela kundima mais tout est possible c'est quoi mais non c'est kusana wewe ndimi nini sisi okuta kusala niki mtu yetu ba mtu asala ve avec c'est quoi mais ça mutu kusala atubaka yokela mtu asala yo avec c'est ça bible atubaka yokela bible voilà mais ça bible alors toi oui yokela bible abi mukolo mususu yesu atubaka kiluma yesu masia aleka kinajela atubaka na njila amoni nzete amulaka inti mbume zate bumakele ve abi nzete oyo atubaka nti yayi alaki yo mabe alakilaka yo mabe tango kutaka kutama tina kukakupeka mwana itakila kundima kaka ve abi no bona atubaka ve brana abi songa sali kamboyo atubaka kala mtu sala kwa namashi yokele soloka bana mabeza mashi bana mtu yokele soloka ve ndiko sala yango yolu musala yo yo bana matuniye bana mtu yokele lingo sala yango yokele mtu sala yo abi bon sala yango atubaka bo yokele mtu sala yo bana mafikisa pulo bana mtu taka mesu na pulo atubaka yo mtu ndile yoko ndaka mtu ndile apu tulaka yo pia yoko ndaka atubaka yo mtu ndile yoko ndaka apu tulaka yo kete na maka mwana ketu tubaka ve eta mashi yokele soloka abi eta mashi yokele soloka so yebisanga bana tango sanga muna nani abusha pulo nani bebushe kesa mpulande akele zambi yo sata yokele satana ona manobi bana mkutubaka ndambe yokele zambi sata ke yokele satana ngai bana akele mkutubaka abi no atubaka ve luzo yawa ngakele awa place te emenikana ve ko busha pulo niki mutinde lunikisa po bisiye bana mkusaka yetu na ngai kundi bana lunikisa kula lima sokozaka foi taneke na kundima eza fongola yokele zambi ngeta balula mambo mutu akondima abanga te mutu ina kia fazaka na kundima ke baka koma ve il faut kota na action ngeta kota pena kata mibeka eloko eza te lima kele ve oza komona yango kele mona yo amen amen napesa bino exemple mupesa beno ndakisa moshi frère yaka mbangi kwisa tema frère mbangi motelama tema bon ndenge naza boye mutindi mukele pijani miso naza mwana frère mesu na nge mwana pangi eza nyangona te yokele mutindi ina ve na kati ya miso na nga na kati ya mesu na mono ondima ke mukele kundima nde frère azali awa mbangi kele awa yango te olina ve soki bata mokimo baye epura kala bantu osila ntoto vima kwisa frère azali awa te otuba de fer kele awa ve ena loba ni muntu atuba inke ona ni samuna inke yango te yo ina ve zaka wana frère mbangi telema kaka mutindo ina naleki awa muluta awa sikoyo nasibi frère tango mesima mbangi mutindo miso nango ezomona ye mesu na mtu amuna yandi sikoyo sasi ezosala yingi kasala sasi ya touche sasa ya kusimba nazomona frère mukama na banki siko te mokili balobi ata mkibe tuba frère nanga nsima nanga te bangi yakala nyima na munu ve ena loba ni muta
ntango ya ikundima ezali komona te yoke kumona nde ezali koyoka te yokele kuwa ve ezali kosimba te yokele kushima ve soki endina kondima kana njila ya kundima ezali miso na yo kana miso na ye ezali ke frere azali yokele ne frere kele awa mabe moni ndenge wana mokili kumona mutindu ya ju eloko oyo oza kondima ngele baka kima keke zoso makambo nyonso ekongisa balobi ndenge ata tukutu bangi mutindu ya miso na nga nakati ya meso na mono motema na nga na ntima na mono frere azali liboso na nga munga tubane baki tena tona musala kwa mulike na nzela kundima yango wana Hébreu chapitre 11 yoyina ebelo na njila ya kondima ezali lifer masira amen ko kundima kele kukangama na elikya des choses qu'on espère ya makambo tozali kolikya une démonstration ezali bikamwa moko et celle qu'on ne voit pas oyo tomonaka te celle qu'on ne touche pas oyo basimbaka te ne sent pas oyo mpe toyokaka te mais l'amour et la foi kasi kondima a les yeux ezali na miso la foi kondima a les toucher ezali na kosimba kondima azali substance ezali mpenza eloko tozali konasimbi yango naza na yango kele na maboko amen amen sikoyo eloko nyonso yozomona ntango ya ntima nyonso keke mona omoni pauvreté eleki mingi keke mona kibolo mekuluta mingi siko mona sikoyo pauvreté obongoli yango ekomi amen ozali kotambola lokola yotanungisama olingo bala ngiazo na kukwela fongola libala kangula makwela marche lokola moto ya kangula bongo mutiaka ya makwela oba ngeta bana olingo kende poto ngiazo na kukwela na putu eza especialité yokele kima ya ntango ya mutu ya ve fongola yango ekangula yo kengele eza kwenda mara mosi na putu amen amen c'est ça la foi yango nde kondima soki oza ndenge wana te tanekele mutindu na ve ozalaka pauvre na église ngeta bana kaka mobola na mobola eza kota ya nzambe yokele mambi ya zambi ve atindi ngai ametinda mono apesanga mateya amepesa mona marongi mpo napesa bino sambu pesa beno benukambua badoki bazali awa asoloka ina kele awa bakosala bino eloko moko te osasala beno kima ngosipe pouvoir oyo oza na yango oyina kekele na yo eki pouvoir ntangu yalina yangi nguya oyo eza na yango ngono oyina kekele na yo eza na se ya nguya na yango yokele nansi yangola na yangi amen amen soki dimanche nokia koya kana lumingu soloka kukwisa awo omona ya kosanta ngeta mona mpe ata luka bimao atondisa toute la pouvoir ya diable yandi fulusa banguya nyonso ya soloka na miki na yandi akwisa bamingi na se na kuka kana losa muna toto mufwa savanga ndimi muta ndima nde akele na nkolo soki ya baba miawa kana mebwa awa alimita ata ndima nzambi vous avez le pouvoir bozali na nguya boza na fungula benge na nzambi ya kofungula ya kokangula fongola wana nzambi yina prophète dit bosangola lobi c'est la foi ezali ta kondima tika mpe tutanga na les clés pour la porte amen na fongola mpona ekukele paragraphe page 12 lokasa ya zomi na mibale 54 paragraphe tukumitano na il y a une seule porte pour la guérison ezali kaka na ekuke moko mpona lobiko et Jésus est cette porte là yesu nde ezali ekuke il y wana a une seule porte pour la paix ezali kaka na ekuke moko mpona kimia oui iyo je vous donne ma paix nazali kopesa bino kimia na ngai il y a l'unique porte pour la vraie paix azali kaka ekuke moko mpona kimia ya solo vous pouvez penser avoir la paix esengeli mokanisapela bozala na kimia vous pouvez accumuler assez d'argent pour vous acheter une maison esengeli bino bozala eliki ya kozala na mosolo mpo bosomba ndako moko vous pouvez accumuler assez d'argent pour acheter des habits à votre enfant amen esengeli bozala eliki ya kozwa mbongo mpo bosomba bilamba mpona bana bino avoir la nourriture à manger ya kozwa mpe na bilei mpona kolia assez d'argent pour acheter non et vous pouvez avoir eu assez de popularité pour être populaire parmi les gens esengeli bozala na eliki ya kozala na bato ebele bozala mpe na bato ebele kati na bato quand vous enlevez vos souliers la nuit ntango bozali kolongola masapato to mikote na bino na kutu
coucher, il y a une seule chose qui peut vous donner la paix. Et quand vous êtes sûr que vous fallait mourir cette nuit-là, il y a une seule paix. C'est Jésus. Cette paix-là, il est notre paix. Et maintenant, Jésus est la porte pour toutes choses. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Jésus est la porte pour toutes choses. Et la foi et la clé ouvre la porte. Un homme de foi ne confesse pas la négativité. Amen. Moi je marche comme ça. Na possédé Congo. Na quel États-Unis? Na possédé États-Unis. Na Angleterre. Na possédé Angleterre. Je suis un dirigeant mindé pendant 6 mois. Amen. Tout est possible à celui. Parce que Fungola ezaka kondima na foi à la parole. Eza liloba ozali puissant. Yo foza na kundima. Ya ko changer makambo. Amen. Jalousa kundima. Okombi petit magicien. Yo banda ko changer makambo. Tant moi je suis dans la scène. Tant que tu nous fais la diffusion. L'hôpital. Tu connais l'hôpital? Oui, pas le là. Bon, ça va tu là yo. Oui, jamais on le voit. Tu vas pas faire avec le Atabuta. On est dans la crise dans ta bombe. On est comme un boss dans ta bombe. OK, on est là au fait. Atabuta. Atabuta comment? Amen. La foi change les choses. Bon dimanche et parole à Kamatamo. Bon diffuser moi là. Mungu anakapenda mambo bali ko pesa yeye. Kwa kumera pesa mwana mvisa. Fona na salaire ya mimi kwa pesa visa. Na salaire ya mimi sana pesa visa mwana. Ndio mishema facile ezali. Tu wakati nzira ya pesa yeye. Genou. Kubula makorongo kutu. Na pipa. Na 0 na ine. Banyo baba ni musala. Yo baba ni musala. Parce que wana ça nous attend bien. Diable abalitra. Solo va piquer la navire. A travailler pour tout le monde. Pipa en fibre. Baby si bateau. Baby ça va si bateau. Baby ça va via bateau. Tomba peni. Na suba ke pepa. Asala ki. Ate sala déjà que yo zo ke betona. Donc pas na bongo ke tika na njia. Faut yo bana buntu. Pipa ina kambi. Fongola. Kangura. Fongola. Kangura. Koteka mboko bakilian nyonso bakena kutu samna pipa yoko benga kilia pipa bakilian nge moi je prie comme ça kana pande la lolege wana so fanyama zo sambe na sambe bangi ke sambe na ke sala mansaka na zo sambe na ke sambe na ke tumba parce que sambe nyonso salama na ino nyonso salama kana
changer ma Yenda balula mambo. atendo kuezate Ataki makele fe. kuna ke mongo ezate Eke mane misolo kele fe. na kondima Keke na kundima. tamba ko pesa Amen. Zambi tambala na kundima. Keke na kundima. Kima nusu na kundima. Keke na kundima. Zambi tamadisa yo. essentiel Ile mtu ya hapo ganie. Kaifuwa tuluka difra. longola un franc Katula enfra. kabotia 10 000 Kwenza kupesa moshi ya 12. ado gagné 100 francs Atani baka kama moshi. longola un franc yo Katula likuta moshi. kabotia 10 Kwesa kutula moshi ya 10. tango sali wana Ntango mbesala ina. la bible lobi ete Kuna na Biblia ke tu bande. otianga na epre Enu meka mono. yo oza moyibi te Tangu yake kele muyibi fe. tango ozosambela Tangu yake sambila. oyebi ke aza moyibi te Ah, zambe kesa bande akele muyibi fe. koyo moyen diable akanga yo Continue na mpila zabulu. Tangu yake kangula. ofungwami Ngepita kangula wa. balengaka na mwa etati moko ya français la mer Kaka na mwa itati moshi ya tomsoka. Yokuma karton. komi de carton Yokuma karton zone. komi depo ya baba Yokuma debo chambre froide. obalingaka na msu na fufa moke Kaka na fufa vyote. komi sani Yokuma dilonga. Saki. Yokuma saki. komi basaki Yokuma basaki. tobikala lupango la Yasumba kaka lupangu na mbongo ina masamu ya fufu. tout est possible Amen. Yote nalipata na wewe. Biblia yake na shamba. Mega kusana nazo zambi. mutayaka na l'église Mutike kusana nazo zambi. Jésus m'a mami watakatia kati Wewe baka mpeke mami wa wewe tu unataka. Mutike kusana nazo zambi. Jésus mulima pauvreté bati Wewe baka mulima kimopora wewe tu. Mutike kusana nazo zambi. Dieu esprit Wewe baka yandi. ya kumwa kaza mutu pamba Hadi kulimona ndege mtu mpamba kana mfumbe. muri mutu aza TDC Ndege mwana mtu pesa kile kaka mtindu bila. akufa na ye Akazo na kwa bayati. non exactement Nakana demo ya. Qui a été prêché ici. zala na kondima na litei oyo euti kobima siko Tout est possible. oyo ekosalama Quel est ton problème, mon frère et ma soeur? likambo na yo ezali Que chacun parle au Seigneur moko na moko aloba na nkolo pour ce qui est de son cas. oyo etaleli ye na makambo na ye Prions tous au nom du Seigneur Jésus. bondela biso nyonso na kombo na yesu kristo Kolo na biso Yesu Kristo Zambe obolingo. Mpona nini yo otiki bana na yo? Biso tozali na kondima ete okosalela biso. Tozali na kondima. Bolingo bana na yo ezali ya solo. Mosali na yo profete oyo tindele biso na eleko oyo. William Marion Brandam. Kolekela na kondima. Mikambo esalamaki na kati na bomoi na ye. Ozali lolenge moko. Otindele biso mpe lisusu. Profete Jayembe. Oh Yesu. Na kombo na yo Yesu Kristo. Tolingi komona mikambo na yo. Oyebi oyo ezali na kati na motema ya moko na moko. Tozali komona yango na stature de Roma patrie. Zali ya Nzambe monene. Zali na ndeko mwasi. Zali na ndeko mobali. Oyo nyonso na bana na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Tokobondela Nzambe na mosali na ye. yekani zambe oza kati na biso seigneur zonga na mwana moko na moko seigneur tika ete moko na moko azonga na science ete yo ochange bomone quand je parle alimi ete mokolo na yenga tokozonga awa ekoprie yo kokangola bana yo okobikisa bato na miso maladi ya ndenge mikolo bakobika parce que yo olobi ete ozali porte fongola opesi bana oyo bazwi yango ete bima toyawa tokofongola nyonso kolo quand je parle pambola bana yo pambola paster simako tika nyonso eleka malamu batela biso na kombo na kristo tosambeli boye amen Na biso ebelemi. C'est le temps où nous pouvons rentrer à la maison. ezali ntango oyo tokokozonga na ndako Mais nous devons accomplir toutes les choses. esengeli tokokisa makambo nyonso na liloba ya nzambe Et le panier va circuler. kitunga ekotambola Ceux qui ont amené l'offrande, ils peuvent y mettre.
Ceux qui ont l'air dîme, ils peuvent aussi y mettre. Si vous voulez que les miracles reviennent sur vous le dimanche, si vous avez des dettes, il faut les payer. Mais si vous avez les dettes de Dieu, il faut les payer. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous allons chanter ensemble avec la sœur Marie, le cantique là que tu avais chanté, et le frère Jancy va faire circuler le panier. Bénis tous nos frères qui sont restés dans leur maison. C'est l'occasion afin que chacun puisse venir et être béni par Dieu. Bénis Israël, ton peuple. Bénis tous les serviteurs de Dieu. Bénis notre retour. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.